Merci Nabino Balandier aussi du Congo, merci na peuple congolais, merci Nabino Boyebi émission au Boyetoué na mbangu parce que ndetoze bisabino na Kinshasa moto za kopela na minute oyo boye ba congolais baza côté le mapamba te makambu oyo to bandaki koloba yango oyo boto bandi komona yango lelo na régime ya batu ya mopopa na régime oyo boye etondisa mina intolérance yango wana to sengi na bino bo s'abonner massivement, bo liker, bo partager mission. Parce que ce que Zali Mbala Liboso, Boebi Kandenge Zakawa, j'aime Nabino, ils allaient pour sécuriser mission. Parce que les ennemis, tous les bango, bazo du Kakubuni chaîne Nabino, chaîne OEP Sabino, information, chaîne OEP Sabino, Makambo, ils allaient coller Kanakati, Ambo Kanabiso, Yamoto Seng Nabino, pour s'abonner massivement pour que message est à la passer. Nenge Boebi, tout ça na activité à le 28. Ba maman nyo soit Belgique, ba benga kinga ba bino preno tout ça quelque chose. Ma maman à Canada, ma maman à Paris, ma maman Miline Zemba, ma maman Célestine. Vous avez belé. Bande ko ya Londres, bino pe beaucoup mais là qui biso que non beaucoup ça quelque chose parce que je déjà ko le makamba sommet à francophonie oyo et ko ça le maté sans pour autant tout monde clair. Alors ndenge boyebi tozali na actualité oyo boye ezali ko peser na minute oyo. Enlèvement, kidnapping, la tuerie parce que semaine passée, Félix Tshisekedi a promis qu'il soit pour violer les droits de l'homme. Yango lelo obotoromi comme la violation des droits de l'homme. Ba komi ko bomba ba opposant. Ba komi ko enlever ba opposant ba résistant. Siko bino moko tant boa bo sunga biso toza exposé. Soki ko tu ba o bazo bomba bango bazana misolo. Bongo biso ba prino oyo boye tout ambula kama kolo tout ça na sécurité t'as pas sécurité en Zambie lelo to vanda te Cheribe Okende babomie nde baboma général de fait Kaimbi nde baboma Thérèse Kapangala nde baboma Rossi Mukendi nde baboma ba congolais nde baboma ba magistrat ndenge Tshisekedi zo continuer pe koboma nano asisi koboma te IDPS régime na biso maboko pembe régime na biso za na makila te mais lelo oyo bonnet tozoloba awa IDPS za na makila Tshisekedi za na makila ba congolais yango na bisala bino bande kona ngai ya Katanga bande kona ngai ya Kasai bande kona ngai ya Equateur bande kona ngai ya ba Congo to telema to benga na Félix Tshisekedi ezali danger permanent pour na mboka na biso. Comment est-il possible? Cheribe Okende, ba pesi invitation ba source obiso tozui. Akene ko se présenter na cour constitutionnelle. Akene ko déclarer ba avoir donc biloko o Cheribe Okende pe ayiba ki na gouvernement. O ba yibi na ba Félix Esika moko poza la bongo. Cheribe Okende yawana kutulu akena cour constitutionnelle yena chauffeur nae. Atemisi motukana liboso ya cour constitutionnelle atindi chauffeur nae akena kotika mukana pona ko repousser jour o batia ki po akena ko se présenter jeudi pour ba kino ba pousser là à se présenter vendredi na bobimi ya chauffeur nae kuti mutuka Cheribe Okende zate chauffeur nae alerté batu Cheribe Okende ba enlever na tongo to vanda boy Cheribe Okende ba ko kuta liboso ya sep côté à Onatra wana côté très la gare centrale soso viré wana na virage mutu aza ensoyé ba lever na lu mutu ba beti mutu masas yango nga nazo senga ava ba kunda Cheribe Okende il faut passer la Cheribe Okende contrôle est-ce barre Cheribe Okende zali ou bien régime obozu barre Cheribe Okende côté kango parce que bo kidnapper mutu bo enlever mutu bo ke bo bomie tozo senga mikolo na kisasa boyebi bakomi koteka barin ya batu siko est-ce que barin ya Cheribe Okende nyonso ezali ba poumon ya Cheribe Okende ezali parce que ata bino moko Tshisekedi bolobaki état de droit o eza état de droit o tozo mona oyo nde nazo bisabino abwabi na Lubumbashi moto eza akopela na parti ya assemblée zakama campagne moto eza donc lelo toyebi te yango na banda ko bisabino tozo kende na guerre civile parce que Cheribe Okende za na bande ko na ba tete la tango ba ko ka makamu oyo boso mona ke Félix za na schéma ko balkaniser Congo
bande kona biso ya Kasai na ebisaka bino makambu oyo boy. Félix a ça danger permanent pour na biso. Ata balobi que Félix est mutu abomi était mais Cheribe okenda akufi na régime ya Tshisekedi. Nyonso wana depuis biso bande ko baketo accélérer pression. Article 64 est à la mise en application. Bon moni le o batu ba komi kopesa biso raison. Pour na nini? Parce que ceux qui to komi le na étape oyo faut tingana pesa ka Moïse Katumbi. Faut ezali ya puku. Puku na monoko ya mboka na biso mondo puku akufela liwa yangu ba pour la deuxième fois. To bundi bitumba résistance awa ya lamuka. Président Moïse Katumbi andimi ko kena ko soutenir Tshisekedi oyo boy a yiba élection ya peuple congolais akekuna bango wana Cheribe okena saraki ministre ya transport. Lelo abo Tshisekedi bango na Moïse Katumbi bakomi opesi mbwa boy. Tie komi ma Cheribe okende ba enlever ba abomier na régime ya Félix Tshisekedi parce que ce que nous allons rétropédalage quelques jours le qui awa boy pardon vous allez voir que Augustin Kabouya oya IDPS to senga peso état de droit zali Augustin Kabouya lobaki Moïse Katumbi akoza la maudite génération et mobimba tina troisième génération na et puis na français ya Kabouya le pire va arriver bientôt pour Moïse Katumbi pire yango lelo oyo boy pire obino mané ko luka ba enlèvement ba tuerie ba massacre ba assassinat yango to komi ko vivre le oyo boy mais ngana yebi ke baloba ke président Moïse Katumbi bazana ba moyens belé ba leader tout bazana opposition oh ils ont des moyens mon côté na kati ba opposant na bazangi ba mbongo mais pourquoi bino bozoko ko activer tes peuple wana to bengana Tshisekedi lelo obonde na zo bisabino Vital Kamerhe azana Togo na Lomé na capitale à Togo ba représentant ya ba opposant congolais na koti na ba câble na zui yana banda ko bisabino peuple congolais to ça attention parce que ba opposant congolais baza ko tourner biso a Buriki ba opposant congolais baza ko tourner biso a Buriki ba opposant congolais soka za pona ba terrain na ba ko sacrifier mutu ba ko sacrifier mutu Félix Tshisekedi tinda ki Kamerhe na mitu za na Togo pour solo na be émissaire à Joseph Kabila non seulement be émissaire à Joseph Kabila mais classe politique congolaise ba opposa baza siko na Togo ba solo pour un dialogue siko nga nazomi tuna pari ya peuple zali wana wapi to zo vivre oyo ba tuerie ba assassinat ba enlèvement eza juste Félix alinga ko sa piscose na mitu ya ba congolais politique ya kobangisa Frank Diong aza na prison makala ba prometaki Frank Diong akena ko mona na demi apebise ba tie na prison ndolo ba proposer ki Frank Diong ba pesa Congo Airways déjà Congo Airways Frank Diong aboy abilo kwa yo boy ovana na prison naza belema na tout na ebise kabino ke na régime ya Tshisekedi tango nazo mona mandeko na biso Félix akosala bote po bato bazokufa na est ah bon Félix akosala bote po bato bazokufa na est mais so elongwa siko na est komi na capitale ba komi ko bomba ba opposant communauté internationale bino ozana bino ka pona ko observer mais peuple congolais totelema na ebisa bino awa na Océan du Congo dossier ya François Beya ba magistrat o ba pesa ka bango mission na po ba endosser po ba latisa François Beya charge que non azanga préparer coup d'état lokola ba sala mission na mabe ba magistrat wana ba bomba bango bakenda okunda bona na Bakongo na pesa ku na village na ko yela bino lisu belema pour vous dire que Tshisekedi c'est un danger permanent pour la République pour vous démontrer combien que nous sommes en insécurité parce que mission à l'état ezali ko sécuriser na lubatu mais ce qui est mission à l'état comme ko bomba batu classe wana to koloba nini est-ce que les Congolais sont sécurisés bande konangai soki tozo sala attention te na niveau tozo mona awa tozo kende awa vous allez voir que Félix akoboma ba opposant tout soki biso moko to telemité yango parce que tozo mituna parce que bando que belé ba bengi ngana loja ndeko Bruno bino moza kuna qu'est-ce que le problème est awa Félix Tshisekedi a eu ordre pas ya bami et pas ya ba Rwandais et pas ya ba tona bango ya EAC pona koboma ba opposant tout
boyoka na interview oyo boye Moïse Katumbi sali depuis na Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Moïse Katumbi azoloba? Alobi nazoya na Kisasa. Et puis bokoyoka batu ba enregistrer kolela ya mwana ya Chéribert Okende. Qu'est-ce qui se cache tout na bakambu oyo boye? Et ça politique à titre expiatoire ou bezali kaka nene ya bisa bino waka système ya zimelage. Mais biso pe ta ke ba résistant to lobi boye le 28 c'est ça samedi na balabala. Et cause à l'appel déclenchement article 64. Parce que Félix a commis comme ba opposant ba résistant bon ba papa Chéribert tout ça en respect na pour servir la République. To présenter nos ba condoléances na biso na famille na bino. Mais bino politique ya transhumance au monde le long de comme ko futa bino na bino liwa. Papa ta bino pourquoi na lobby bon parce que ba Chéribert Okende baza batu oboye na ba Moïse Katumbi ba participer na coup d'état. Oh tu sais que du forfaiture au Félix Azaki a ba ju ba on ba poste ba na gouvernement ba travailler et loko ba beba ina Félix Tshisekedi biso na bino to éviter tout ça kotale la justice c'est ça la mosala. To na na nous déclaration à Moïse Katumbi et puis tozonga bolanda lisusu pour na kota na accélération ya banaliste na ngai mwana na ende ngazolela. Qu'est-ce qui se cache derrière makambo oyo boye tolanga? Très triste. C'est un assassinat politique. C'est un assassinat politique pour Chéribin qui était la voix du parti. Quand on ne contrôle plus rien dans le pays, on arrête mes conseillers, on arrête mes partenaires, on tue et on veut nous réduire au silence. Nous n'allons jamais accepter. Nous allons faire une enquête indépendante pour savoir la vérité. On ne fait plus confiance à nos institutions. Vous interrompez votre séjour à Abidjan, vous rentrez au pays en passant par Lubumbashi, vous serez à Kinshasa ce soir? Oui, j'interromps, je rentre. Chéribin est un frère, un homme honnête. Si la politique est de tuer, je suis très désolé. Un homme très pacifique, un père de famille, je suis obligé de rentrer, mais ce qu'ils ont fait à Chéribin ne restera pas impuni. Et c'était un guet-apens. Il aurait été kidnappé devant la Cour constitutionnelle. Où est-ce que nous allons dans ce pays? Où est l'état de droit? Si on doit tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec la situation dont le pays fonctionne. Ou merci. Tozonga Kabuya. Wana boyoki Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a d'accord na bangote. Mais c'est un père de famille. Il a arrêté toutes les occupations en Côte d'Ivoire qui n'avaient pas makamba FIFA. À lobby nazozonga. Liwa ya Chéribert Okende c'est un assassinat politique. Wana déclaration à leader et assemblée, chef ba Mike Mukibai, chef ba Frank Diongo, chef ya ba Chéribert Okende à lobby, c'est un assassinat politique. Parce que na ba câble obiso tozui ezake bazo lukande ba lalisa Moïse Katumbi. Parce que opposant oyo bo Félix azobanga na minute oyo bo c'est Moïse Katumbi. Mais na kati ya ba dire ya Moïse Katumbi awa boy, Moïse Katumbi alobi ça ne restera pas impuni. Qu'est-ce qui ne sera pas impuni? Assassinat ya Mutunae Chéribert Okende. Qu'est-ce que Moïse Katumbi alinga sala ko simba minduki? Parce que biso tout debi Moïse Katumbi azana lobbying juif. Alors c'est triste pour la commune état de droit. Certes, papa Chéribert Okende depuis un certain temps de Bundi Babitumba on a politique, depuis peu naïba pendant qu'on voit la télévision, Chéribert Okende c'est un type calme. Même dans la télévision, ce n'est pas un barbare. Mais comment on a fait ça, bomeli mutu, kidnapper mutu, lever mutu, keko bomaye, na masasi makila, bakangi pe wapi, liboso ya cour constitutionnelle, o ezali temple ya démocratie bisika bibeko ya mboka. Mais mboka oyo bozo eza ya kukufa.
qui a loqué ce pays. Tina niveau ya liboso ya bazuzi. Yango pe to kosenga na justice. Elandela mutu oyo bapesaki invitation pour bakende kokanga Cheribe okene parce que ba enlever liboso ya cour constitutionnelle. Moïse Katumbi lobby. Akati voyage naï. Pour voir que non, les gens nous voulons des leaders oyo bazan esprit que non, ayoki babomi mutu naï, pas mutu naï na sens que non militaire naï. On tue un Congolais. Ata zaki na Marbella zo sakana ba basi na ba métis na ya Espagne na moitié ba miss akati voyage pour na ko sankeri ko source ko yeba comment na clair na makambo ezolikana. Mais nous avons des dirigeants comme les Chilombo bazo pour m'appeler des 48 Congolais et pas ba Rwandais. Félix wana na Marbella azobina na lingina ye bandenge basala yo Mama Denise ya Fachi Beto bazo sakana na ba dollar ba Congolais. Politique ya terreur. Oh Félix Alinga Sala, bino ba opposant ba leader politique soki bozongi sima, et ça trahison. Déjà bandi ko boma ba leader opposition. Si ko boso ki Félix Alukia Sala boye. Nebi sa bino ke Félix a so préparé coup na Kingakati et puis ko traquer ko boma ba opposant. Parce que batina ki ba militaire na Israël. Ba ke kuna po ba ko sala aso na bisa bino ko opération na président yango ba pesa ko mo fraki. Au général Tumba mutoza ko commandité yango et puis ce que vous allez constat bon mon ami Kolo oh boy différence ça na kati ba FARDC opération na boy ba ko benga mususu baza ba yibu bazo na ba casquette moko bo bilongine ba ko bazo ba masque moko bo ka ba yibu lelo na tonga na moyepe baso na wana pona nini na bisa bino kino ba to bo bazo zela congé bana to ba okena na classe ba la opération yango na lelo bo moni ba ko mina ko kangana no ba opposa ko boma bango ba assassinat ba prison ko kanga ba proche ba Kabila et puis ba kosuka wana na Kibomango ba former ba tindaka ba militaire na Israël ba zupe même spécialiste moko wana bazana ba na Kibomango bazo préparer asso ba kosala liboso ya Kingakati yango bomonaki eloko wana sa soit d'accord na ngote eloko wana pe président Afrique du Sud ça d'accord na ngote eloko wana président ya Togo et là qu'on a président l'Égypte, à d'accord na ngote parce que bango bazaka ba parrain. Ya bako ya Kabila na Félix Kizaïko. Comment va pas quoi de sota na bi. Mais dans contexte ya bako na bango, ba opposant là ba se retrouver dans Lomé ba ko négocier pour la transition à 2 ans. Mais biso ba Bruno Mimbenga o ba combattre ba résistant, to lobi to telemela batu o boy jusqu'à ce que to ko benga na Tshisekedi. Chebe Yakufa, baboma Chebe na même contexte babomi Cheribe okene. Armand Tumulu. David Kalala baboma et pas ba militaire IDPS. Na masasi bobu pourtant na ba sous marche wana baboma David Kalala. Pour vous dire que biso peuple toza na sécurité te. Ce kutu ba konzi bazo boma bango boye. To na uti koyoka bougumestre so ya commune. Ba kulu na ba kotelie na machette na ndako bougumestre à l'état en exercice. Pour ça sécuriser dans l'état. Mais nous la côté peuple congolais, nous devons nous prendre la responsabilité. Félix Tshisekedi dans le clavier tango. Félix Tshisekedi d'activer politique à comme ba opposant. Si on tanga na zone ba maman ba soutenir biso. Parce que ceux qui ont multiplié ba action ya balabala. Les Fayulu, ba président Fayulu bazana ba mbongo. Ba Moïse Katumbi. Ba tuana tu bazana ba mbongo. Et là que zo zanga biso kaka mot d'ordre moko le lot toujours accélérer activité une semaine. Kabu ya changa na vidéo ona.
Bozo mona vidéo wana na Kenya. Police akimi. Police akimi. Même situation tozana on na Congo, ba Kenya siko eza ba carburé mati ba bengani na ba policier parce que peuple a comprendre que batu ba policier ba za ba ennemi na biso. Ba politicien ba za ba ennemi na biso. Il faut qu'on découdre na batu obo. Toi imposer ba kambi obiso peuple tolingi. Yango na toza ko accélérer article 64. Mais article 64 on a toza on kadanga na le kaka ah bonazo sensibiliser na kitina ba terrain ezo senga biso pe makoki. Biso ba congolais tolingi ka koloba. Boka malobi te tan bato tout ba ko banga ba prison. Ba ko banga ba assassiner bango ba kay ko kumisa roi soleil parce que na mutu ya Félix Tshisekedi alinga sa la partie état impair. Pas boyoka ki epe na déclaration na ya lobaki nini akobanda ko nommer ba gouverneur bazo modifier constitution na lobaki loko na plusieurs fois ah Félix alinga modifier constitution Chilombo ki di batuni mutu ne pas Tshisekedi ne te voit ça là qui ah misala ki mako Félix est comme ça là atuni Chilombo bi mais Chilombo yo comment est-ce que ba Rwanda bazo bo mabiso yo lingokata relation diplomatique te na bango Chilombo bi non ngai na ba Rwanda to ko kata relation diplomatique te parce que ceux qui doivent déclencher bitumba peuple rwandais ko souffrir ko kufa ebele la fois ni banga bi mais mutu boye qui a loqué ce pays nana loki mboko donc ba Rwanda bazo bo ba congolais Félix azo se réjouir mais ce Félix abi ba bo ba Rwanda bi non et ko poser problème et ko prendre ba relation na biso mais tout monde États-Unis na Irak ba kata ba relation diplomatique. Mais Pékin c'est un Irakien qui bala américaine pas qui bala irakienne. Donc ça n'a rien à voir avec la relation tout ça na ngo. Mais nabi mais Félix c'est oyo bunzambe. Oyo zali babe obeli suma mal chasse ni biso sali pour to mériter mon konzi aboy. Qui bana États-Unis, bazana ba guerre froide tous les oyo boy. Venezuela na ba américain ba yo kanakate ba kata ba relation diplomatique. Ba relation diplomatique ça que non, bino pays beaucoup ça nzete Sénégal na pétrole bosa béchange donc na ça c'est là mais Félix Abinini ngana ko bundana ba Rwanda te po ba peuple rwandais ba kukufa peuple oyo perta ki serment que non naza censé à ko protéger bango mais Félix azoba ya ko sala ngote nyoso na pona nini parce que Chilombo est au service des marionnettes yango nazo senga na bino le 28 juillet biso tout na balabala nazo kena ko sukisa wana pona makambo francophonie kabuya tozo ngananu boyo kananu merci. Wana bozo yoka bato ayi dépêche pe balalite ba ko bombarder ah oh non eza bato ensemble ndé mutu ba bomi Chéribert Okende biso tout yoki déclaration leader na bango Chéribert Okende c'est un homme calme mais loko nga nazo senga na biso ba jeune ya Kasai ya ba Swahiliphone lingalophone Kikongo totelema danger za liboso na biso Félix alingi a créé politique ndesa makana na Rwanda alingi abomisa biso entre biso na biso pona katanga kuna ba katange ba tomboki mabe na Maniema boyebi matata pona za dossier kuna bakangi Salomon Skadela ne quoi donc na mechi obo to soko na guerre tribale to soko na guerre civile ça pour autant ba to ba se rendre compte que non Félix azoluka apesa sa couloir na ba Rwanda pour bazamboka na biso toza na pétrole toza na mai toza na nzete toza na ba matière première toteki yango toteki mboka Tshisekedi abandi suna koteka ba congolais na bare ba congolais Félix akomoteka bare ya bato siko toza peuple ndenge nini yango na sengi na bino soki toza na mo ya mboka oboye totelema po to bengana ngeli mutu Félix Tshisekedi oyo boye azoluka kwa kokabola biso tokoma peuple oyo boye tokoma kotana kwa ba chef de chasse le 28 à partir ya 9h biso tout na balabala était que ba résistant pour na ko telemela makambo ya sommet francophonie et puis ko telemela
makambu oyo boye Grande-Bretagne azotinda déjà mbongo pour soutenir Rwanda pour recevoir ba réfugiés. Numéro na biso zali wana lobi mission na kanda parce que on ne peut pas accepter ba assassinat na ba régime to boya ki yango to décrire ki, mais aujourd'hui l'IDP ça zongi na même trace même rythme que Joseph Kabila, mais pire encore que Mobutu. Et on a sengi na bino na boka na bemisho la première bino na Ousmane Sonko Congo. Nous allons libérer ces pays et puis nous allons imposer des dirigeants au bas la volonté à peuple congolais. Mais ceux qui viennent pour soutenir biso te na ba demande à Mickey to sengi ça na moté kono bo sala ya minene. Wana koza moi $5, $2, $3, $4, $6. Yango bozo mona belé bande ko bakima na bango bitumba oyo boy. Pona nini? Parce que ba soutien malongé zali tata mingi te même muke ande ko bruno. Otambola ka makolo, moi transport wana. Mikolo mboke za mabe, mais batu balika. Bon, félicitations. Nini boy, mais bozo ba te ba danger biso to so courir na yango. Eza question ya mendicité te mais eza question to so tali sabino parce que ta bino bozo bisabino boso bo bunda pona mboka parce que bozo na confiance na biso. Boza ba confiance ya Bolodzoa, boza ba confiance na biso ba Bruno Mimbenga, boza ba confiance ba Kabuya ba mama osia, boza ba confiance ya batu oh bo baza sima machine pour na remonter. Mais pour na ko kanisa biso ndeko Bruno fait nimeko ki moi $20 ne sungo na transport parce que to mama kolo. Nde ba bandi déjà na batu oyo boy. Ba bandi boy. C'est que biso mu comme super bokola ah Bruno akufi ba bomi Bruno. Ya to sengi na bino bo soutenir biso les 28 tous à la mobiliser et belé na balabala en fait que Félix Tshisekedi aïba déjà katika na mikola kotanga. Alors numéro na biso ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndiko kotinda biso $2 $3 $4 $5 pour to mobiliser ba jeune mateka nini nyonso esengi po ndeto okena na bitumba tozala yango mama Milinzemba mama Célestine Maman Jolina, maman papa Nesto, papa Kitoko, équipe pour la tête. Boza tellement ébélé na Belgique wana. Oh boza na besoin bon changement en boka na biso. Je ne crois pas que beaucoup ça 2 €, 2 €, 4 € pour soutenir biso activité auto so sala les 28 pour na makambo oh boy. Tshisekedi dazo luka a imposé biso dictature na kati ya mboka. Nde toujours boyebi. Maman aussi a dit comment ça na hôpital na mwana na e. Na hôpital, jusqu'à Bukanaki bazo continuer kolandela ba soins mais ba soins peso senga ba ils ont un bon tout croire que muto alandi émission oyo boy bon mona kan lobi avec tonalité moko ya kanda parce que Tshisekedi o azo préparer okutana yango biso to kozonga simate to zali wana jusqu'à ce que 2024 bokanga mission o bomba ngo partager yango 2024 tozwa bakambi o peuple ko imposer bango ingeta na suki a